Ndenge tokutana ka bandeko nanga bandeko oyo ngai chaque mercredi na Canal Kin Télévision, chaque samedi na Canal Kin Télévision na ngonga ya 21h30. Na Congo Web na ngonga ya 22h chaque vendredi. Na tokutani bandeko ngai pona tobeta masolo ya makambo kozela pamba te. Makambo eza ebele la loi électorale epai balobi ndenge nini na Sénat batinda ngo na PAJ bako reprendre ngo dans 48 heures. Ndenge Léon Kengo wa dondo alobi makambu eza ebele bandeko na ngai ndenge nalobaka na bino comme d'habitude plateau oyo tosala ngo mpona koyamba batu nyonso tu mutu na domaine na ye bayi politique toyambaka bango ba pasteur toyambaka bango ba médecin toyambaka bango ba tradi praticien toyambaka bango toyambaka batu tu ezala ba sportif ba musicien voilà lelo tokoyamba lisusu docteur Kabe. Mais une surprise, tout le monde y est lelo azana maman moko awa. Je préfère qu'avant que tout soit docteur Kabe, tout soit bandana maman. Mbote maman. Mbote papa Eliezer. Boni maman. Ça va papa par la grâce de Dieu. D'accord. Comment nani maman? Kombo na ngai naza mama Vero. Batu mingi bayebinga na kombo ya madame Tuité. Na vandi na France na mboka Besançon. Au Vandi en France, na mboka ya Besançon. Ya Besançon. Voilà. Merci beaucoup maman. Awa na plateau, oye ko sala nini na tomonio pembeni ya docteur Kabe aza ndeko na yo aza moninga na yo aza mobali na yo aza mwana na yo aza nani pona yo. Merci Ndeko Eliezer pour la question posée ngai. Docteur Kabe aza mutu ya famille na ngai te, aza mobali na ngai te, aza ndeko na ngai te, mais naye kolanda guérison oyo azo sala na mboka ya Congo. OK. Donc Olanda qui tango yo zaki na poto c'est ça. Tango nazaki na poto na banda ko landa émission oyo bosala kana ye. Ah d'accord. Merci. Eloko nini ememio oya sikoyo epana ye. Ah boye, merci beaucoup journaliste pour la question posée ngai. Na ya o puisque na landa ki mwasi moko à partir à poto pour la guérison ya cancer pulmonaire. Nde oye pona okutana na ye. Yango nazaki intéressé pour na ya pe ko kutana na ye na me centre wana na poto po bande ko na biso na poto babika pe. Tama na poto babenga que ce sont des charlatans, baza ba aventuriers yo longwe na poto oya koluka boko quoi. Ngai na ye vraiment merci beaucoup na ye vraiment sur le terrain pour na moninga moko na miso. Ezate que mutu azo raconter nga les histoires moi-même na moni vraiment na moni batu zo témoigner. Na miso na ngai ezate que na landi na télévision mais na moni batu bazo témoigner ba guérison. Ojo komi bisika ya sala ka musala. Na koma ka mikolo nyonso tongo nyonso na zaka na docteur pona mona évolution ya batu oyo bazo ya kopesa ba témoignage. Bon voilà. Yo za maman parce que neye to yambi omoni na préféré que yena no lobate pour na soki ya bandi ko loba ekozala lokola apesho nzela ya kolanda. Depuis oye ya liboso oza maman yami bale outi poto tozala kana poto témoignage nini de manière claire okopesa na ba congolais ya que bakoka kozala na image nini ya docteur Kabe, un aventurier, un charlatan, un homme sérieux et puis ce qui opesi réponse na yo opesa explication na ba raison palpable parce que le parole ne s'envole plus oyo zolo balelo ekotikala. Ouais. Merci beaucoup pour la question. Docteur Kabe aza mutu moko aza sérieux na moni musala zo sala eza musala ya kitoko na moni ba témoignage bato bazo sepela nazo yebisa congolais congolaise puisque congolais musala na ye a monité a mérité abandi ko critiquer ya on azo yebisa bango ba critiquer te il faut déjà ba mona pour ya ko critiquer mais nga na moni que docteur Kabe aza mutu moko aza sérieux sinon ngai na poto na lingaki na kolanda docteur awa te. Bon etango komi kolanda ya poto eza ya poto parce que kandenge na yambaka ye wana batu mizu baloba ndeko leza tika ko yamba aventurier wana baloba kaka boy ainsi de suite bamusu ba escroka batu awa na Kinshasa kaka boy ainsi de suite mais tango komi sur terrain
nini palpé du doigt nini moni de concret. Merci beaucoup pour la question. Na moni bao balaki na ba paralysie. Aye alobia grâce à docteur Kabé le nom nazo tambola. Ngamoko na tongwa on a vivre ngo puisque tata na balobia ngai puisque le na vandi ba yebite ke nga na zanani. Bango pe bakanisi ke nga peye na ezali muto nazo bela na yepo na zo traitement. Bazo pe ce témoignage moni tato yo ayaki ba memi ye. Metala tato ya zo tambola. Yango na moni ke za musala ya solo zo sala ba pe se confiance na musala zo sala. Nazo zongi pana yo docteur Kabé. Papa. Mbote. Mbote ndeko. Ozamala. Kitoko kai na sina mesana ndenge na yebisaka bino nazalaka kitoko chaque jour ndenge na yebisaka bino nazalaka kitoko. D'accord. Lelo boyena maman na plateau. D'abord na lingi na zwa réaction na yo à chaud tango moni mupaya wuti France akoyeli yo. Sentiment na yo za ndenge nini? Sentiment de Eliezer ezaboye na liboso na komisaka nzambe na ngai chaque jour. Mystère to sala ko to chaque nzambe na ngai liboso temple se. Eza ko lakisa ke. Oyo omone ekomami na Bible yango nde etikalaka. Soki mama Véronique aye tweet eza ko lakisa ke temple aza sérieux et puis epesi ngai esengo kitoko ke musala nanga leko na meme yango na sérieux yango do moni toujours sala ke ekende na Europe bande ko pele so ba se retrouver les dans le monde international temple les na ebisaka jour moko ke temple les apona école moko te zapona intérêt général tout que monde mobimba il faut ba nyonso ba se retrouver la sens wana Bande ko nyonso ba se retrouver naturellement. Oui. Maman Wuti au sepeli olobi okumisi d'abord nzambe na yo. Nzambe o ya temple ou bien nzambe nini? Merci de connaître. Ou bien nzambe o ya zela musu azaya ya gege. O ya komi masanga moko makasi. Ou bien nzambe ni ou bien nzambe ya boy parce que to komaka na ba signe 1 donc nzambe wa na yebisaki yo naza tradi na okufa kaka tradi na yebisaki bongo eza médecine naturelle eza kaka nzambe na yo oyo nzambe yo ozalaka nango wana nde nzambe ngai nazalaka nango nzambe oyo gelor to bake nzambe oyo ya mokili mobimba oyo akela temple oyo akela yo oyo akela monde mobimba yango nde nakomisaka. Voilà. Lelo docteur Kabé ndengo yeboye na plateau ya tokomi wapi. Nouvelle nini ya sika omemeli biso sango nini omemeli biso lelo. À part komemela biso certainement Mama Vero azamu paya na yo oyo pe tozali koyamba Mama Vero. Omoni heureusement oye ko palper du doigt au vandi quand même na plateau ya collabo Yala sepeli vraiment komona yo na mona kayo biso to landa ko mingi. Oui. Merci beaucoup docteur Kabé. Papa. Merci ndeko Eliezer. Et là, on a même Libino, il y a les boss représentants du temple du roi Salomon, en Europe, et son gars qui toque, il y a Gouana, les intérieurs, il y a Mokanabino, il y a Ngaïnayo, il y a Bande Konabino, il y a tout le monde entier. Il y a Bisakabino, temple à zone école. Merci. Yami Balé, na lo bela kaka ba maladie incurable en général. Na yebisabino boye bandeko, boyaka na Bible, to soka kaka na Bible bande. Avant tout, comme on a, selon ma question de Eliezer, azoto naga. Ya bandeko oyo bozo se retrouver na temple. Bozana ba maladie incurable. Mama tika biloko oyo. Na yebisaki yo. Tango bosambelaka, boyaka na papa kaka nzambe yemoko na yebisi bina ngai nzambe wana bo sambelaka yanga pe temple sambelaka. Oye na Bible. Comment bokenda bosondolaka ngai Bible wana? Pona nini? Bosondolaka la Bible oye na maladi moko mabe bandeko na yebisaki yo nini omoni oyo ozu oyo asuka oyo okoya lisusu te problème ya insuffisance rénale nani ndeko Eliezer bazoka bisangai ouais okomona ndeko azana eloko te akolela temple papa maladi oyo ekoboma ngai na yebike maladi insuffisance rénale malgré eza maladi incurable temple du roi Salomon nzamba sali grâce mutu nyonso akotaka iseka wana zaka guéri. Deko o soko moninga nazolela chaque fois nazolela na sens que bande il faut bazala sérieux. Baza sérieux tena zo bisa de. Oui.
insuffisance rénale malgré bana baza corps médical mais temple alobi boye tika biloko wana zongela ngai na mbongo wana ya kopesa ngai yango botika biloko wana bandeko botia sérieux na nzoto na yo il faut bozala sérieux comment pas na yeli lelo donc oza koloba soki na yoki yo malamu eza na mutu moko bikisi mais on aurait facture te akimi yo c'est ça aza ye moko te baza ebele oyo na yo komona pe lisusu eza ayaki mabe ayaki nalobi ntango nazoloba na yo eza commentaire te papa soko moninga napesi message oyo batika biloko wana ayelanga na mbongo mbala na mbala temple aleleka kaka il faut bozala sérieux boyaka na bible bosondola ngai bible na kati ya temple pona nini siko docteur Kabé maladie incurable en général nde otretaka lelo oye lisusu na liboki ya bakani après mission biso tosalaki na yo ya mbala nsima nini esalemi lisusu ya sika oyo omonaki ke eza acte moko munene oyo osali na mosala. Merci ndeko Elezer nayebisaka biyo nayebisaka bandeko nyonso tu yo na bandeko nyonso tu ezalaka bien ndengo yambaka temple eloko na ememeli bino lelo eza premier insuffisance rénale nayebisaka bino boye médecine naturelle eza médecine occidentale te pour on confirmer eza ya solo il faut au moins un témoignage soki eza te eza lukuta message on apesaka ezalaka message d'encouragement. Il y a des maladies incurables en général. Na yeli lelo na problème c'est-à-dire insuffisance rénale. Moi na mobile oyo boti comme na oyo na bengisi bandeko boyo kozana na image oyo ezala pourtant ou bien ezalaka nini. Na makambo ya santé commentaire ezalaka te commentaire ezala makambo etali ya ba boutique. Ozomwa kendo no be makambo ya bilamba biloko kolia mais non na santé commentaire ezalaka te oyo ezalaka message ya force traditionnelle oyo nzamba sali grâce na temple du roi Salomon oyo na esika nga na yebi kete guérison ezali na memeli yo na problème etali ya première insuffisance rénale mwana mobali oyo jour wana papa mbele omona ye olingaki olela mwana mobali oyo alobi ke temple papa na côté lemba malade oyo ça fait 20 ans na souffrir mais na zwa bakalima mais nzamba za munene papa benga bato benga nanu tokomi wapi lokolo bango bazalaka ye temple akopereka na bango non benga nanu bango na bengi ndeko na ngai papa image nini ezoleka ngai naza na poste caméra na bino ezwa nanu premièrement bo eskizenga ok tango baye siko na caméra we tango baye mwana mobali wana alobi na misu na lobi omoni témoignage papa naye pona traitement ya barin etungisinga banda tamula ye bambula ebele yango naye pona traitement nango pe deja nasi na bandaki deja kobandaka na bandaki nayaki awa ya kokweya penza meta na bandi kaka na semaine badouleur ezalaki partout nazo kango susuti na semaine kaka comme ça yango nazo continuer kolanda bakisi nanga po nyonso tu na bandako yoka na ba douleur na panzi na lebumu na motema voir même bandako toucher même nzoto nanga mibal nyonso tu wana dal susuti yango na yepo na continuer traitement en tout cas na lobika keno batika tembe baya ngai pe na wanotalaka na TV bon na meke moi ko hésiter po na keba place belé tant kaka na ye nde na moni pena keno te dès le premier jour tant na meli ponga na no yoka douleur na nzoto le premier jour douleur e côté na nzoto mibale elongaka le premier jour après ce ko ba douleur monsieur dans une semaine et yako aussi en tout cas baya hésiter te docteur Kabé yena la pena spécialiste na maladie wana baya pongai lelo tala ndenga na komi peut-être nde nazalaka na koma ko peser ti 40 kg mais tala siko nde nazali en tout cas baya hésiter te ngai na yepa docteur Kabé awa esali na ngai 4 ans na bela mabikuwa etungisanga makasi donc depuis na yepa docteur Kabé esali 2 semaines à pamba
ngai bakolo na komotama malamu mikwa esidi pasi yanga na eko témoigner pa bandeko na ngai batia tebete pana docteur Kabe omoni témoignage même tant que Jésus azalaki na mokili oyo po eza mokili ya Nzambe il faut ba témoignage ezala soki eza te bikamwa eza ke likambo moko esalemeli yo oyebaki teke kosala yango nde bazobenga temple du roi Salomon Nzambe asali grâce eza bikamwa oyo tobengaka na temple na ngai centre médical Ève oyo nauti koyebisa bandeko ne tombera jamais oh Nzambe asali grâce faut nakomisa Nzambe chaque jour nakosala ndeni na ntambo na ngai moko te na babeki et puis na sepeli mpe lisusu ndenge ndeko na yo ya mwasi Maman Véronique Tuit, vraiment bienvenue chez Temple. Nous avons représenté Temple. Oh, merci. Voilà. Merci beaucoup, docteur Kabé. Insuffisance rénale, nous avons sali quand même, Mikolo. Tant que Zoloba, maladie incurable, ils ont Kolobanine. Ils ont sida parce que maladie, ils ont sida, ils ont maladie nini, na lingina eba maladie incurable wana. Olobaka lobaka moko ezotika ba oloba maladie andeke oloba paralysie o komi kotambola na babeki oyo chaque jour beki na se na kutona bekite message kende monde beki na se na kutona bekite na maboko muto na yebaka zaka na maladie incurable za muto azana paralysie oyo etikali ozana paralysie te eza zéro en bonne santé. Et là, zéro, c'est-à-dire, ils ont maladie à mouquet, c'est ça? Oh, mais qui n'a pas de pour avoir maladie, à d'autres choses, na libé. Oui. Oh, et Tikali a maladie incurable, zéro. Ok. Docteur Kabé, papa. Nous sommes à zéro, n'engo lobby. Mais est-ce que tu continues à bon, maladie en haut, au Pesaka qui si selon n'engue temple à Zoé Bissayo, ou bien? Et ça, les maca automatiquement, tu es à la période de mon kobo pour que tu habites. Merci de les airs. Exactement que le temple est bisanga. Temple wana est bisika ya guérison. Expérience au Yungana Zanango. Ça fait 18 ans de médecine naturelle. Maladie oyo bomona kabandeko oyo ba se retrouva kamini mingi. Eza déjà tout ba ke maladie non tout incurable. Eza déjà na mutu nanga aw. Dengo moninga na zaboy lokola bandeko na biso ya bandeko surtout bana basi ya cancer de sein bandeko ya basi bana basi ya cancer de sein ba mama ya cancer de sein nazolo baboye message sur ce que monde mobimba na sina lobu na yokinde ko dire tout maladie ni incurable oyo aux autres traités maladie incurable on na zolo bela pe lisusu problème etali ya bandeko na biso pe lisusu oya il y a un cancer de sein. Tout type de cancer, zéro. Mais bandeko ya maladie, il y a cancer de sein. Cancer de sein, bandeko nanga ya basi ba kufumingi. Maladie ebumi bana basi ebele. Ebumi ba mama ebele. Nazo beta sete boy. Ozana ndeko na yo, asali 50 ans na cancer, cancer de sein zéro. Oyo tikali maye, sima, au Congo. Docteur Kabé makambolo baka parce que ça zéro c'est-à-dire mutso qui akutani na yo mbala moko abiki papa na nga na yebisaki yo soki omoni kete eza ba maladie tant azolo bake ba maladie incurable soki bakutani na nga aza déjà guéri ezaka commentaire te na uto ko bisoke makambo ya bilia basala na ba commentaire coronavirus boy na boy makambo politique basala commentaire kuna ngai na zaka politicien ngana za mpona nzete ngai kuna vraiment donc kuna nde bango basala débat yo eza action bala ngai kaka makambo ya nzete soko yebisika nzete eza sekani tokokende na yo na la kisoke nzete yango voilà cancer de sein diabète na lobi maladie incurable en général eza zéro diabète drépanocytose ou bien anémie SS bande komoza wapi temple alobaka makasi ngai yeyo insuffisance rénale zéro ba témoignage yango wana maladie andeke 100 ans zéro cirrhose de foie boza wapi bande malformation oboti mwana kingo eza makasi te moko eza makasi te boza wapi mwana bikamo alobaka makasi bosukisa ngai ye bande maman Véro ngonga na biso tikali vraiment moké parce que bazobla kisanga 3 minutes ndem tikali
makambo oyo tata oyo azolo parce que ngai alobaka yango souvent nazelaka pe bato oyo bakendaka kuna bayelanga témoignage yake voilà asalaki biso boye certainement ya que soki moto andimi aye alobi nabengi ye pe il ne faut pas moto azala moto akimaki na mbongo aye siko kodiabolize moto depuis oye par rapport ya message wana azopesa ozokuta keza réel akoki kobikisa bato ya bacancer de sein akoki kobikisa bato ya mwana botama na malformation oyo bana anémique oyo ndeko na nga west na Milouz azolanda parce que ye pa asala ye asala centre étant donné que ye moko mpe eza vi na ye bon akobikisa est ce que yo palpe yango du doigt le temps que oaliawa ou bien ozobomba kaka na nsima nango oyebisi bandeko na bolanda boye te nazotala ye kaka moye naloba na ye te ngai nazokende na nsima mpo nayebisa bato te nazotokumisa nzambe puiske eza ndeko na biso aza na eloko wana na maboko ngai na palpe yango puiske namoni na miso na ngai eza te ke moto ayebisi ngai puiske avant na ya awa namenaki déjà enquête depuis Europe mpo nakoma awa nayaki pamba te donc awa oye spécialement pour na docteur Kabé ngai na ye spécialement na mboko ya Congo spécialement pour na docteur Kabé oyaka yaka na Kinshasa ou bien osali quand même moi mikolo na yaka na kadza na nga moko ouais. Ça fait 2 ans là ki awa mais awa mbalo na ye spécialement pour le docteur Kabé. Ah d'accord. Tango ye spécialement pour na docteur Kabé okuta mbala liboso bomona na ye boy mbala liboso to kuta na ye boy ouais. Tosolaka na téléphone mais na ye komona ye boy. Qu'est-ce qui fait que on s'intéresser na domaine oyaye parce que au moni domaine ya banzete eza domaine moko mona na ka lokola indigène quoi indigène domaine moko boye reculé ndenge nini yo moto ozali ko vivre na poto on s'intéresser na domaine wana tomona kana poto bato ba s'intéresser kana ba musicien bato ba s'intéresser kana biloko moko ya ba forme ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait que yo s'intéresser au tabanzete? Merci beaucoup pour la question. Nga zo s'intéresser na nzete puisque na kati ya nzete eza na produit chimique te, eza naturel. Puisque na chimique o ba pesa biso et somnifère eza na kati. Ezo traiter maladie te nde ezo calmer seulement la maladie. Maman Véro, papa oza maman pona nini kaka docteur Kabé nde mtu a déplacer yo awa na Kinshasa. Bon bandeko ngane mtu nazotuna mutuna c'est sans polémique mais yo kopekisanga kotanga kombo ya mutu te parce que batu pe bazalaka awa tozaka na ba mama lokola yo Laurence mama Laurence mama mususu azalaki bango pe bakoma ka ba pasteur mbala moko mama Laurence azala na banzete pi azala pe pasteur mama Patience ou akoma Israël la joie yepe akomi pasteur tantôt na mona kalisa ka batu dongo alambeli fufu soki ndenge nini pe azawana tomona bato ansanga lubangu ya depuis kala kuna tomona ba docteur François bien ki acha bungi na ye bon tozoluka ye na écran soki acha katisi Brazzaville même na Brazango akoyo kana koto bon tozana ba kumukanga Didier Mampasi na vite soki yepe akenda poto ainsi de suite pona nini na batu nyonso tu wana bandeko na tangi eza pona kosala polémique te ezaka koloba ke batu wana bazalaka bamusu pe bayokana lisu te pona nini kaka docteur Kabé na batu nyonso tu wana d'abord ba mama lokola yo bali balakisaka biloko wana ainsi de suite bon pona nini docteur Kabé puisque na merci beaucoup pour la question zo poser ngai na s'intéressaki na makambo ya docteur Kabé puisque na menaki enquête depuis Europe. Natindi Batou, puisque je ne pouvais pas m'engager comme ça pour venir jusqu'ici. Natindi Batou, Baya, Batala, est-ce que c'est du sérieux ou pas? Batou Baye, Baye Singaï, que les amas cambo sérieux, n'a le but qu'un DP, au salanet, ok, pour consulter, pour au moins, les amas magie, ou bien les amas Maman Bikoudi, ou bien Azaki. Baye Singaï, non, c'est. Ceux qui ont maman Bikoudi, ceux qui ont papa, ils ont papa Bikoudi. Excusez-moi, c'est papa Bikoudi. Oui. Alors, Balobi Nangaï, non, azo soigné bien, puisque na bao yo tangi, na yebi ba mususu baza moins sérieux. Oh. Ah oui?
Aussi on me capé pas na benga ki bango na monaki azaki aventurier la dame akosaki ngai yango le na bengi sikoyo natindi bandeko na ngai baye pa docteur Kabe batali bayebisinga ke yo tali omoniki aza sérieux mais il ne faut pas lobi obenga nga ndeko Eliezer omoni docteur wana to yakana ye asala bon docteur Kabe tozana suka wana eza témoignage tozui ya musala na yo ozo sala tozui quand même ya kouta ibanda. Pourquoi j'insiste, je pose des questions parce que maman lokola azo uta poto et la réalité ya awa aibi comment le monde évolue ailleurs. Alors docteur Kabe, moi message à souka pour na tranche alilo. Message ya souka ezabo, eza message pour la sensibilisation, pour na encourager bino temple du roi Salomon, zamba bino grâce ezabo. Bande ko ya poto na yebisaki bino représentante ya temple yewana oto benga maman Véronique Ngalula. Boyamba ye kitoko malgré ayaki poazwa biloko bakisi yango wana ezokende malgré nazo occupé makasi tolinga tokende mais nazo occupé ya mibale mpona kosokisa nayebisaki bino boye botambola bandeko nalobi teke boya epa na ngamba na moko tambola na yo mais soki wosuki ya kosokisa ngai message ekende monde mobimba partout nzambe aza monene il faut nakomisa nzambe chaque jour, notre c'était notre comme électoral, mais vous allez sérieux. Tant pour les aller, n'a pas babino kitoko. Merci. Merci. Maman Véro, pesa numéro na yo ceux qui va na posa contacter. Bandeko na ngai ya poto nyonso ngai mama Véro naza na mboka ya Congo nazo pesa bino numéro na ngai ya téléphone. Ozonga na ngai na ko zanga ko contacter bino te na ba numéro nyonso bopesa ki ngai. Mon numéro est ceci, c'est 06 50 66 28 77. Mon adresse est au 6 rue Rembrandt, 25 000 Besançon dans le Franche-Comté. Que mon Dieu vous bénisse. Reprendre le numéro. Mon numéro de téléphone est 06 50 66 28 77. Voilà. Otier préfixe ce que vous avez en France, otier plus 33. Plus 33. Voilà. 33 ndé otier 6 au continuer. Voilà, merci. Docteur Kabe, numéro à Brazzaville. Numéro ya Brazza ezali ya liboso eza ya awa na yebi bino soso yebi yango déjà ya Brazza ezali 05 00242 05 34 10 74 0 nasuka. Wana nde numéro ya Brazzaville ya Kinshasa. Ya Kinshasa eza 0243 09 90 18 67 15 nasuka. Wana eza numéro ya docteur Kabe. Oya temple du roi Salomon Zamba Sabino grâce Oya France na yibite ke mama apesi bino yango eza affiché bozwa yango bobenga bozana bandeko na yibisa ke bino akoza nawo bozwa numéro wana boyebisa bandeko bazana photo ba se retrouver naturellement Zamba sali grâce merci merci papa merci maman Véro merci aussi bandeko balani et loko na linga ke pas docteur Kabe ezaya ke ndena nous na ba maison nyonso et pas ba tumisusu soki osuki oye awa oye pe kosuki sangai même soki ozana maladie ya makasi mais loko na koloba ezande que nyonso tozali koloba soki likambo eza sérieux faut koloba ke eza sérieux soki eza muyibi boyebi na lobaki na bino soki 2016 ezaki ane ya mbutu 2017 identification aussi la le 31 2018 opération kanga muyibi comme ça tokotala même ba oyo bazali kokosa batu makambo bakisi opération kanga muyibi yango docteur Kabe alobi yako suki sangai tozela kape muto akende alobi ma mutu na yo wana aventurier na kendaki na kutana ki boye na boye voilà.